salut partout où vous suivez cette émission. Émission Nabino Bolingara, le podium avec votre humble serviteur, Antonio Kaouka, l'examen de la presse, Mobala Zangambanda. Donc, Cascade Garana Gradi Mouya, RD Congo Info très fort. Gradi Mouya, génie Gane na Benga, qui peut que vous aussi la Binora Moussala Toloba. Le lot est na Kassavou, sur Avenue Massimanimba. Tu veux visiter Papa Wemba, mais tu te coûtes une surprise, Moro. Tu coûtes un artiste musicien, Moro, qui Papa Wemba. Azoni, les alliés, Ben Nosson, Yetosana, tu peux donner un masou, Ben Nosson a remis sur la vie bandée. Ben Nosson, Boni. Bien, Antonio. Oui, bien, tu n'es pas mon ayoboé. Ben Nosson. Nakini déjà, il y a un route très. Nana, en neuf. La siège, la vivre à la musique à place de répétara. La siège, mon zomona. Ben Nosson, la siège à vivre à la musique. Parce qu'il y a la répétition. La répétition n'est ni Ben Nosson, je veux dire, on a vivre à terre, au voyage en ayo, mais on est belé. Justement, il y a un logo et Antonio. Donc, news est ça que Ben Nosson a sa zone à vivre. Tous la répétition dans ces bases à fond sonore et la répétition. Pourquoi? Zongi ponga parler la ngai. Tu as numéro 1, mon papa, numéro 1, numéro 1, mon aliboso. Yosa numéro 1. Dans mon alobaki, papa m'a tapé 5 ans. Déjà surnom n'a ngate. Papa m'a benga au numéro 1, Ben Nosson. Bon, bah, oh, non, ça va qui tester Reménia. Avant, il y a le numéro 1. Bon, hier, Zala qui Régia Missi, Baleka, Bagloria, Baleka. Kombo wanangai mutape 5 ans, papa Wemba. Wala fotu na ye. Donc, on va les gars, Ben Nosson. Non, na lobi bongote. Na lobi papa m'a tapé 5 ans kombo wana. Sans polémique. Bon, Ben Nosson, nengo zongi. Tam su papa m'a bengi yo. Petit nanga zonga. To yo mo konde Ben Nosson ou l'équipe papa Wemba. Oui, c'est papa. Bon, ngamo na zongi kaka. Na boy na ngaba polémique. Ngamo na zongi na bondele papa m'a pardonne ngina zonga na ngai andi melinga na zongi. Chance hein. Oui, mais bino, bon mo ko sa biso trop hein. Image to bomba, moi c'est pas que to bomba bena image. Mais bomba na yo. Bomba. Bon musicien talaka papa Wemba, talaka bendo. Vraiment. Ngapena na ko michana be papa Wemba. Mais oboya ye atango longo. Jamais atam komote luka image. Naloba toujours ka kinga naloba kinga na longwa te. Viva parler la ngata na kempandi na kozonga l'air nyonso na lingi. Preuve yango. Mais babi okomaki frère en Christ comme oye melanza. Na juif na. Amusu balobo koma sécurité na Antonio ngana za juif na comme frère en Christ ndel. Na juif. Mais que ça la sécurité oui. Dans la société à sécurité. Au moins, tu vas comprendre que dans la société à sécurité, ça n'est pas pomba. La sécurité, ah ben non, la vérité. Tu es pas dans une chic. C'est que Moussa sécurité, les gens pour nous au moins un, la paix à parler, dans la classe. Dans Silici, nous sommes experts en nouvelles technologies de la sécurité informatisée. Voilà. Ben Nosson, tout le vérité. Attends, Paul Wemba, voilà, ebi makamboana. Tout le vérité. Donc, place au Kenaki, Ben Nosson, on kokite, on met l'IP, on kokite. Nalobi na uchi kotanga na Silici. Kuna bena darobeta sotu ni benga na Johannesburg tuna ngate bena na lobby ba esoke kobeta wana yo mo force ne kokite yango senga osonga papa non na darobeta na orchestre te na darobeta comme loisir na darobeta comme loisir objectif est d'aller chic Ben Nosson ainsi va dans ce royaume qui ont l'essentiel les aïeux wana Ben Nosson a comme cadre munene. Il y a musicien intellectuel. C'est un problème à m'amener vraiment d'avoir un intellectuel, il y a solo. Oui, intellectuel, il y a solo. De ceux qui français, l'ingala de tolo babo. Mais français, aucun anglais que tu l'ali. À part Rwanda, on a un expert en nouvelles technologies de la sécurité. On a créé une entreprise, ne t'inquiète. On a créé un comme high-tech security services. Ah bon? Ouais. C'est que ça va, donc, position ça va. Talaka
kaka moto aototanga 6 ans mpo na kotanga ya jete kana nasilisi il faut nasala yango awa na Congo nalinga mboka na biso Congo trop faut nasala yango awa namona jour président bazo apesi bajoueur bajip ntango basisi baokanga porte na ye ya présidence na maboko esanga mpasi oke biloko na ngai na betango dada beno sikondo ozongi boye mama olongo esili beno akolongo wana esika te nasi na sisi nciki nakolongwa susu te nakolongwa susu te pardon nakolongwa susu te beno sose viva la musika nakolongwa te libela ata via obeta tenga na babeta Bendo Son c'est le représentant valable de Papa Wemba na yebit net eza eloko osaka nango te Bendo Son c'est le représentant valable de Papa Wemba. Les tontons, les tontines, biso nous toyebi que tous en aposa, tous en news, l'information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamini ezala manamboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live yamboka. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe Angola na Luanda. Parce wana pona ko sepesa bino. Babito kusuka wana te ka live ya mboka te. Mais to bakisi pe makambo yo sala mokili mobimba. Oza bana mboka. Donc la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora ya Brazzaville. La Sepela TV, beaucoup sepesa ma. La Sepela TV, bonne réponse. Maintenant que vous voyez l'eau d'une Sepela TV, ne tardez pas trop longtemps. Vous contactez Biso Lelo, comme ça vous posez à la décodeur la bino le plus tôt que possible. Promotion la Biso et ont continué, tellement de Sepela qui n'ont mis 115 livres pour les décodeurs, plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman, bana, aussi c'est ça boti. Bosomba box na bino ya Sepela TV Lelo, na 115 livres, na 6 mois gratuits abonnement. Du nouveau, dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville, et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc, il y a Bill. Mais si vous avez la vérité, vous avez numéro 1, vous avez Yaya. Erokendaki. Baleki, papa, bagoti, baleki, baye, ebele. Bazu da ba chambre na bango, bazu déjà, bamusu bazoma ebele déjà. Soyo Yaya osoni. Là c'est ça. On doit tout faire. Au Monique, on veut que na Sepen Antonio. On veut que bazu ba chambre na bango. Bazu chambre na ngate. Yo pe ale petit na ngala yo. Bazu ba chambre na bango. Yo Antonio. On lobby bien bazu ba chambre na bango. Chambre Yaya ezali. Tout fait bango, tant que comment va manquer yo. Na yeli bango ba yebo na ba minzo, ba manquer te ba cette l'année. Yaya uti voyage, ça na ma yebo na minzo. Bendo, so batunon so ba la na yo. Okolo ba bango. En tout cas, la personne merci pour Nazu appel, na ba message et belé venant de partout le monde. Donc merci, na comprendre que bolinganga nazo travailler pour nga pena Sepela Sabino. Na sali à Légion na staff apoyo Bendo Son na Brésil, na Sao Paulo. Sorti na maroza le 22 avril car pour va soutenir Kai. Na sali à Légion Mayuyu Ngolu Vava na Sao Paulo. Chamouy Gauthier Kassongo, merci. Merci na yo staff Bendo Son à Paris. Jomata Masikini poto na poto Jimmy Bofosa Prédi Alves Chic et Rebelle Ike Banda 100% parisien Ogi Banga Dadi Soso Chikito Mouchachino 38 ans de fidélité et Mamadou Machuda la bosanité soirée oyo ya munene eza organisé pona makambo oyo kaka ya nzembo apamba na otana album comme on mona poto à 13h bazo sale lango soirée na poto soirée bana poto tongo le 14 mai et a chance na comprendre que balinganga le 14 mai soirée da moko na Paris na plein Saint-Denis na porte de la Chapelle na président Wilson bana poto tongo organisé par
Pati Barbie, Charlène Michigan, Lito ya Mokonzi. Donc merci. Binon so bato bolo aksake bolinginga. Na yoka sango pinake na soirée wana donc. Wo. Oyebi bayoka ma mungongo kala po tolobi mingi. Bendo sona da chanteur. To zelo no mo sala na vie. Angambe na suka wapi? Soki nalandaka passage obligé te wemba. Balobi lobi yo. Balobanga chance loko pamba nazali pena museo. Fulangenge le kuruyaka. Elo mo ya Eve. Na kokoka te onzambe na kokoka te. Na mona mifune na maboko basusu. Na hipoteka vina ngapo na zuwa yeo. Inzole kotanga seo kate motema yenga imawa o. Nzambe pourquoi yo sala boye. Libala pase kona kindumba pasi. Touche motema neto mela seko. To sala libota pe to zuwa Bangkoko. Bambeni nyonso batikala na soni. Tango tokobima nena kata sentemba tongo asuma. Bato bakamwa Beno Sad, merci. Nami wapesi biso mata mketo sola na yo. Merci à toi. Sepeli pena makasi. Biso do sala musala à chaque fois. Biso bando yaka ka musala to la tsala. Musala do sala bien que ozongi. Oyebi teleki na ko mo diriger ta musu bendo. Oyebi baleki ba ko na wa poste ba. Bon, les problèmes de grade na fonction va différent.
télé, amis internautes, bato balinga RD Congo Info, bino boyebi, biso to sala bino musala ya malamu ya kitoko. Neto esa bino biso to cascade. Nga Antonio Kauka le charma de la presse congolaise, obala zanga manda. Avec Gradimou ya cascadeur génie, on a bien un génie. Donc on vous salue partout au besoin d'occasion dans l'émission. Les ça bino lelo to na Kasavu, na répétition papa Wemba. Na veni masima nimba. Tu es découvrir mambe belé. Tu es kuti. Ba te belé wazongi vivre la musique. Nena ça bino ya liboso to kutana pe na bendo to solo. Siko botu nga surprise ni lisusu to ye to moni su pompo miyaki. Pompo miyaki pe azongi vive la musique. Pompo miyaki to zana to solo. Ni to betene mo masolo muke mo détail na ata na mincha muke to zana ngombe. To loba l'essentiel. Oh était Pompo miyaki na vive la musique. Toto miyaki bonsoir. Bonsoir Kauka. Boni. Pepele. Oui, oui, big titre sur la yo boy. Na bato ba moni maman image na yo. Na bato ba moni, na ba moni maman ba boule mambo ebele. Pompo miyaki awa. Et la place papa mazo répéter. Place à travailler dans l'orchestre vive la musique. Yo oye ko sala nini. Na sur ce que ça qui informé bon, ngai na zongi depuis fin l'année passée donc musicien ya liboso parmi ba o nyoso tolongwa. Musicien ali bosso zongi za nunga parce que bendo auti ko ya peine la zongi mais kaka bendo pete kam ta zongi ve da misusu pe ba kombo e banaki mwa malamu te bazali na ba animateur mususu ba bunga ki ba kendaki ba chanteur mususu ba kendaki ba zongi pe donc orchestre na ba danseuse vie beaucoup le goût yemo révision mais pompon eza nini juste ko yana yo et zongi si bato nyoso et puis mouvement est en plein moko boye ben et ça ngana za mona nzambe donc na zonga déjà na zongi sikote na zonga qui déjà vivre Pompo miyaki na habité est-ce que vous ebisa bato yo ozongi li vivre la musique ndenge nini et puis pour nini bato ebi yo so longo na yo OK non ça no mamuno mususu banini ozongi pona nini nazongi viva po eza ebele oyo nakoloba ata mosusu tokokoma titongo parce que viva oyo biso tozongi oyo eza viva ya biso donc toloba nouvelle écriture biso bato banda yango alors tolongwaki malgré nous bon jeunesse mpe boyebi ndenge ezalaka na bacaprice yango et en plus tokutani na bakambo moko tokoki kosupporte yango te na bamoma wana tozalaki na besoin tosorganize tobala tobota tobokola bana na biso na orchestre oyo oyo ezalaki souwe na biso ben après administration ezalaki mabe esalaki ke tozokoka te même ndako ya kofutela ya mwa mbongo moke ozofutela yango difficilement alors toyaki kopose bakana biso nyonso epai ya papa il fallait que papa alandela mais comme papa azalaki toujours en cheval auteur moko awa donc azalaki mpe na temps mingi te ya kolandela makambo yango tosupporta esuti yango tosalaki bendana tolongwaki mais lelo tokoli tokei bipai totamboli bamboka na bamboka tosorganize tobande koluka mwa stabilité si ekoti sikoyo toye tovanda na eloko na biso tokende nango ndenge tokosamaka na bomwana ndenge eza su lelo te comprendre donc tozongi mpo totombola mpo baorchestre ekomi ebele ngai na bino asala orchestre bendo na bino asala orchestre pacheko asala orchestre oyo asala orchestre tokozala na baorchestre combien eza te lokola ngai nayebi koteya naloba mpe kai fona koma pasteur nasala église non pourquoi pas tosangana baéglise yango ezala nango ebele te baabe bazala combien na catholique baza ebele me baza na kati eloko moko alors papa oyo bazali star de star aza leader de leader biso toa balider kolanda te leader kai fazala na orchestre na ye moko te biso ku toleki balider mosusu bana baorchestre na bango moko bapecho basali baorchestre lobilobia toleki bango mais so bolekaki bango nde ntango mosusu bino deya bosala succès na ndenge Pompo miyaki ayembaka na ndenge succès ezalaka likelema ndenge vie bayilo alobaki tour na tour moto aza na succès ya libela na libela ezali jésus christ motu moko ta na succès ya libela ata oyo wana omoni baosala succès lelo kala te awa bazolala omoni surtout na biso tozongi ndenge nga na bendo tozongi deja na bamofumu oyo nouvelle écriture donc toyei kosisa sikoyo bacour oyo totikaki epai ya papa moto ezoya
mais yo n'a pas qu'une question mené à l'université à Sorbonne atangi saka mama musique kuna cours na izali na ngote mais il y a un king a outa qui peka place na zali si yalo basa université de Sorbonne yo lobi yo zo cours c'est kuna zo ki cours te ou vende et ça la tendere nini cours pe kuna zala ki c'est bon aussi ça qui kuna te na lobi nako aussi ça te po awande il faut si ça nyoso a ils pas peur to bossa na gate to ignora gate même il y a na biso personnel a outa ka awa oyo azali bakala dia kuba to zala ka ba ingrate ça c'est papa place yo kenaki oyo sala yo moko esimbite kokite c'est ça on a sala ngamo esimbite nga sana orchestre te o sala ki album te le roté on comprend bien que choke na yo wana sala no de l'autre vanda ndenge na za bo na za album nanga mais na mona producteur te il faut dire la vérité producteur mususu apesi promesse a bani na ibandeli mokebe pas to bolas akokite boto ebite makamso ya mama nzambe oko forcer na bandenge tout soki tanga maki nzambe alobi ke nanu te parce que nga na za album nanga ya 10 chansons na kuna 2 clips aussi na sali na Cape Town na za nango pe sur place mais producteur azate na fandi sina ngango. Les tontons, les tontines, biso na stoyebi que tous en aposa, tous en news, l'information yamboka. Que ce soit RD Congo Kinshasa, que ce soit Congo Brazzaville, to ezala Angola na Luanda, to linga to yeba makamini ezala manamboka. Mayele wana epesami compagnie Semoko, Sepela TV. Sepela TV memela bino ba image live yamboka. Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, pe Angola na Luanda. Parce qu'on a pour nous séparer Sabino. Babi to kusuka wana te ka live ya mboka te. Mais to bakisi pe makambo yo sala mokili mobimba. Oza bana mboka. Dans la diaspora congolaise, la diaspora angolaise, la diaspora à Brazzaville. La Sepela TV, beaucoup séparer sama. La Sepela TV, bon ça repense. Maintenant que vous voyez bien l'opinion Sepela TV les amis, ne tardez pas trop longtemps. Vous contactez Biso Lelo, comme ça vous posez à la décodeur la bino le plus tôt que possible. Promotion la Biso ils ont continué. Tellement de Sepela qui n'a mis 115 livres pour les décodeurs, plus 6 mois il y a Ophélie. Maman, c'est ça papa, papa, c'est ça maman, bana, aussi c'est ça boti. Bosomba box na bino ya Sepela TV lelo na 115 livres na 6 mois gratuits abonnement. Du nouveau, dans Sepela TV, il y a Télé Congo, il y a Congo Brazzaville, et aussi Zimbo TV, il y a Angola. Donc, il y a Bill. Avant d'ici, tous on a dans ma cambo, oh, tous on est là avec papa, bon, on a pas preuve, si ma mikolo. Mais, Chabalo quoi, na Paris, Chabalo quoi, Massa, na Piri, Massa, mort na Paris, Chabalo quoi, les qui a l'eau quoi, Kanza. Kade, donc moi na Suka, na Libumwa Balo quoi, Kanza, Chabalo quoi, Massa, na Bambote na Ngo Master. Papa Miyake, musique au bino bosali. Oh, bobeta papa Wemba. Place Bokei, récité aux zongi. Toboite okuti, récité tout la vérité. Pas mutu oyo ayoki nzemu ya papa Miyake zati. Mutu oyo kasi ebimite, koke nango précédé. Oyo au récité zali ke yo bimisa ki disque mais eyo kanité. Mais ngai na bimisité. Est-ce que tu me comprends? Yo ça journaliste, il faut comprendre ça. Lobi na ngai ke obimicité. Et ça bimicité moyen ekobaki te esimbité. Non. Ce qui dans le bina bimisango ngamoko chacun son travail. Moi je suis pas un producteur. Nada simple chanteur. Na bimusala na ngai ya koyemba. Mais pour la production, c'est pas une petite chose hein. Production no yo monaka. Ce n'est pas une petite chose. Donc chacun a son travail. N'a qui plus na changé musala tenga na beta ndule. Minga bande ko beta ndule ba interprétation ya banzembo ya viva. Pas ba orchestre mususu muke ya Victoria na banzembo nanga. Yango oyo sala ke lelo pompo miyake aya na ba instrument awa na Congo na ba instrument musical yanga moko. Et ça déjà réussite parce que ba orchestre bon ils benga ba leader ba sana ba ça pe instrument. Balouaka. Mais nga na un instrument complet oyo ko beta même festival. Papa Miyake oye okuti baleki bakoma batinso bakoma. Ba musupe bazana ba poste. Ba musupe ma mononso. Est-ce que bakoma te bazalaka déjà. Ba yo lisusu zalana baleki bazala bande. Soto bikutu baleki musika ba musuba ya bakenda banani. Papa Wemba, papa Wemba. Ozongi lisusu. Est-ce que sokuti ba petino na chambre banani batu. Yo kokoka.
oyo ezali entreprise oyo eza ndako te so meme on a système à palais peut-être aussi on m'a bien parler dans le sens ya koloba ya côté eza entreprise dans le sens que entreprise l'air to kendaki to zongi na entreprise ya papa na biso to moni que moi place moko bandaki ko sointe place moko ezalaki boy moi bani ya mike banoma te ole que biso to créer ba force mususu to zonga ka kuna to renforcer le quoi ba place musuta musuyo yemba petit no mama romo yemba siko yo yeli susu o mote que yo na yo to ko yuko sala ta 10 ngana ba petit na to sala bien ba petit no so sala likolo archange sala likolo petit na muso uti ko zonga wa jole noir azo sala likolo ozu susu nani non petit muso sala yao donc baza ebelé même la nouvelle écriture to sala kité ba libérateur na yamba ki bango na mutema moko ba libérateur nga banga chanteur te nga na complexité te nga na papa na nga vieux beaucoup la banga ne musicien moté musicien oya bangaka baninga ba doubler azali faux musicien nga lokona za bon musicien na bangaka doubler te pour na ko la kisanga de quoi que je suis capable batu ba robete la nga maboko mais asa zo pe poste comme ça chef d'orchestre chef de ah di zo pe pompon zala kuna pompon talabo omoni ne bino ba africain o memela makambu d'abord c'est la vérité penaki okuti ala chef non chef co-diriger ce n'est pas mal co-diriger et ça pour la bonne conduite il y a iloko co-diriger c'est pour la bonne conduite il y a iloko co-diriger c'est pas mal petit mon peut être chef azali a ezali to chafulanka na master na biso totika il y a qu'un seul chef d'orchestre chef on soit ça kama ça na biso tosha même si que dalaki petit mon akuti za chef na ko respecter ye et ça boulot pour na eloko e marché bino bo même on a ninga ba polémique te mais chef ya bona muke pa za te yu opa miye si o ebisi biso ni ndo zo yibo opa miye ka olonga ne soufi vala musique te papa na lobé yango déjà partout dans longa soute na yebisi vienanga Georges Kochi les bourgeois de Montfleury na yebisi le super intello Jean-Pi Ilaka vienanga Depa Ekada pompo miyaka kolongwa sous viva te to vandi na entreprise na biso donc fidèle sigo fidèle et sili match siliti yo omonati yo viva kutu répétition et ça kutu lelo ezaki nango ya moi ba travail mike na moi mais tala bakala ndenge ezotandama bato bakei pour répéter awa et comment na éviter kermesse c'est quoi ça viva nanu kutu to ça disque donc préparer des chansons génériques pour to boy ko étouffer nanu mettre de l'école étant sur le marché dans ça album psycho l'année prochaine mais psycho pas na ki bendo zu chant des chants zu chant wana na album ngata na année oyote na ko sanga chanter et ko ya obligé o pompom bien que yo zo bossa na histoire tondene papa wemba yo bino mawa nani papa wemba afeni yo bino mawa est-ce que ezali kambo mawa to biso to yé comme ça ta liga ba petit nga ba kembi fort na ede bango wana yo ndo zo bota no polémique mutu mo akembi azatenga na bendo to zaki atenga na Afrique du Sud na le ngambala so ça va ngo zo ngata o mina zongi pona sala musana ngado yo lingana zonga mais kuno wa continuer kwa boulot te wana na sali que na payer pe instrument na sali pe na bongisi encadrement bana nga bazotanga kitoko ba olia kitoko ba olala kitoko et silisiko na zongi na banda siko ma solo ngo sundenge zala kuna to sala mais to za na actualité te siko ba actualité nde zala rawa kinte e bosani siko bato na so ba olando siko papa mai mo pa olanda o lo ba ilo ni na minute mango koto le grand prêtre papa Wemba ekumani fulangenge yo umela zala kaka ya papa zelenga mutia malamu moko ebo banda kala boye bango batu te miyibi wana bazaka na ba bureau nde babebisela biso na papa siko ne bozongi boye te tolo bananga ne bozongi boye miyibi atomo tcha baona tout droit bazaka ka to balongwe te balongwa miyibi na balongwa siko ase bo signer papier omoni omanozo boye bando pesa o boye to eza obete sur lisolo ke moni lisusu eto banozo eloko te kele administration etali yo te wona ngana boy to desina biso no problème e koma lisusu awo yo garder kake na olongwa lisute c'est tout bobongisi to bongisi o signer papier na pesa ta batumbote te mela pesa ta batumbote pour ma question mo kenango yo to lukaka tina polémique po mama la o bafutaka biso to banai ko se retrouver te esili mais to za bana mikete sito koli toza ba papa ya bana déjà l'air batata mibimba boye bazongi batiki na ba mboka oyo bango bazaki ba yepe bazongi yo mona likama muke c'est pas une petite chose hein il faut
Papa Miyake Tokyo bon ça chanteur hein Papa Miyake chanteur na baton so balandi ata mo ilo mo boye ya yo na mo ilo mo ya Papa Wemba ngai mwana mama a Papa Miyake konzemba koyo ezali na makila na wela te na tala se mokili mwango o ngai oyo na miyokeli mawagi mafuta les dons innés dons à exploiter kelasi na kosala mpo na ngai moko na tika te boyango ezali na makila assurance ya la vie ya moto. Voilà. Ya papa lingi na sanze mo. Oh ka yo mo sepele. Oyo ninyo salinga. Opa kolinga soni na miswa bato. Divina. Pasinanga na loyembo. Bato tu baka mwenga. Merci beaucoup Pompon, merci na ndenge accepté. Parce que seulement ministre Muketo beta lisolo na yo ya vive la musique. Un grand merci. C'est qui merci mais na habita ta mon salutation ta mi balemi ça. Ouais, salutation Papi Chonsa moi na Luanda. Angola et mon ami Chako Koburi. Chabalo quoi toujours. Sans oublier Élisée Ndombele na Bundes. Pelagie Massamba na Djobour. Djene na Djobour. Vous êtes nombreux, donc nako aussi sabadjon sauté na nous Lupumba na Bruxelles, bambote na bino yango. Oyo toi ça na besoin na ngai, contact ezali 081 272 19 65. 081 272 19 65. Il y a un autre numéro 089 81 49 599. Mon deuxième numéro. Un grand merci vraiment à Pompon. Na moi minute au possible de s'appeler makasi musala kitoko biso peto sara musala na biso to bandoya à chaque fois que actualité rozala poto yebisa bato balanda biso de partout pour RD Congo info partout balanda ngo. Donc merci vraiment makasi ngai na profiter na pesi mbote belé na vena biso José prof Kisimbi premier verso to ye awa danda unayo José prof Kisimbi premier na Londres donc soto ya il a parlé na ovena nga mama Emilie Nzemba na ngapena Londres. Je sais pas faire ça à Londres. Masa na Londres zifio tundani. Na chimba mabila ba masa na ngai malgré bino vraiment kotala ka côté moko. Bon, et ça n'a rien, bozaka ba masa trop ka bwana te. Ba mbote ya trop. Merci beaucoup. Venanga na bosa été maman Emilie Nzemba. Yoko to kabela yo, to kabola mbote. Merci vraiment makasi. To sepeli makasi Papa Miyake. Sanda Muteba Leki ya Jenny Muteba Tinclair depuis Allemagne. Masalanga wadi makina petit nanga Christophe Katende petit nanga Archim Congo na pesi bino mbote belé mbote Buxon Bukasa depuis Belgique masaya nga biso to sara musala to cascade na gadimo yave nanga César nga di club wa toujours kanga ka kotika te club wa kanga bango tika TV to sara boulot wa ki kombote azela repessage bote balege belé do wa yo kité azela surtout c'est la binoka musala Pompon Miyake wana na kati ya vivre la musique bomoni pe ben son bazongi na kati ya vivre la musique donc biso to pesa bino actualité yango wana musala kitoko ngana gadimo ya Antonio Kauka le jama de la presse congolaise na pesi bino mbote botika malamu na biko tokutani na émission oyo ezoya ciao.